ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro sur votre chaîne ABC One. C'est Jésus-Christ qui est le number one. Nous avons Pambola Bino et c'est quand vous allez, mais il y a un communiqué. ABC One a perdu. Moko ya ba maman na bisu ya mosali awa na kata bisu na papa John oyo a perdre maman na ye vraiment je crois que c'est bino programme prochainement mais toute la grande équipe ya ABC les autres présenté ba condoléances nango et pas ya papa John oyo a perdre maman na ye vraiment que Dieu vous bénisse. Papa John soit fort, je crois que c'est Dieu qui avait donné et c'est Dieu qui a repris. C'est vrai, ça fait très mal, mais soyez toujours fort avec la grâce de Dieu. Voilà, madame, messieurs. L'autre fois, tout ça, émission, bon, on a quitté que Kofi devait se produire na U-Arena, ils ont annulé officiellement et Kofi était toujours à Paris. Kofi Azaki interpellé pour un dossier au Bobaki de 2002-2006 où il a interpellé qui la justice et na cour d'appel il y a Versailles tout ça qui est mission tout ça qui bino que Kofi ministère public a payé ça qui est 8 ans de c'est-à-dire a proposé qui 8 ans il y a prison ne ba kendari na ye au moins qui ba déclaration ba que Kofi a causé à Kinshasa te Kofi trop de dire Zaki autour il y a Kofi kuna na la cour d'appel na Versailles na sorti wana babaki Kofi bien que ba rendre verdict le 13 décembre 2021 mais Kofi azali détenu provisoirement qu'on a parlé de Akoko mais à la grande surprise mesdames et messieurs nous avons vu l'arrivée de Kofi hier soir awa sur le sol il y a Kinshasa qu'on a aéroport international Yanjili mais j'ai un invité autre sur la ye Ezali commandant Eso en direct awa mais na lingi bolanda nanu l'arrivée ya Kofi lobby awa na Kinshasa bolanda peto kutani après toyamba notre invité bolanda. Mesdames et messieurs, c'est l'arrivée de Double King Koffi Olomide. Kofi Double King Koffi Olomide parmi nous. Bonsoir à tout le monde mesdames et messieurs. Aéroport international de Kinshasa tombé. Koffi Olomide. Koffi Olomide. Double King parmi nous. Koffi Olomide. Koffi Olomide. Koffi Olomide parmi nous. Mopa Omokonzi parmi nous. Mopa Omokonzi parmi nous. Double King parmi nous, mesdames et messieurs. Merci à tout le monde. Merci Paris. Merci Congo. Merci partout. Enfin, Koffi Olomide est là. Il y a Gauthier mascotte. Faut mon succès Kofi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Mélanie de Londres. Enfin, Koffi Olomide est là. Elengia Congo Télévision. Elengia Congo Télévision. Là, on voit Kissinjora. Avec Double King. Qui est Koffi Olomide. Double King. Koffi Olomide. Koffi Olomide. Koffi Olomide. Émotion.
Benjora tala Elenga Congo. Benjora. Émotion. 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 Oh. Basi ya poto ba miti ya mabe. Moni Kofi. Na Moni Kofi. Balobaki 8 ans. 8 ans. Balobaki 8 ans. Moni Boyga. Balobaki Très bien. Bomoni, enfin, Kofi est arrivé à Kinshasa. Vous avez vu? Alors, tous les commandants Esso en ligne déjà. Tous oui, allô, bonjour, commandant Esso. Oui, bonjour. Bonjour. En tout cas, d'accord. Voilà, merci. Commandant Esso, une réaction à chaud par rapport à l'Italie, Kofi Olomide, parce que l'autre fois, c'est une émission par rapport à l'annulation, il y a concert à Arena, tout le monde a eu résultat. Alors, tout le monde s'attendait, l'air condamné Kofi par le ministère public, tout le monde a eu 8 ans, et ça se disait 8 ans. Alors, une surprise, tout le monde a eu Kofi à Kitaki Kinshasa Lobby. Est-ce que les alliés, une façon d'accusation des acquis fausses, on veut comprendre par là, c'est quoi exactement? Non, ils ont procédé, ils ont continué. Les 13 juillet, le 13 décembre, on a des libre au Biba au Kangaï. Pour le moment, Aza libre, mais les accusations sont là. Aza a quitté, Aza n'était, mais juge va travailler pour une décision par rapport à la condamnation. Donc, le 13 décembre, Banasoki a quitté ou pas. Mais pour le moment, Aza libre na mouvement na moni na Kinshasa, oui. Azongi na Kinshasa parce qu'il y a une production, moko il va beta soki na lemba. Na congédé, oui. Azongi il faut azongi kuna pona respecter contrat oyo asigné ki na batwana. Normalement, nengeza boye azanaye azana dossier ezozela ye oyo azozela atala verdict sur zaneni. Pour mettre Hollandien dans avion à lobby qui nous a confondre bino à confondre les combattants et puis dans landine de Komoko Ramsès qui a aussi parlé de vous avez aîné comment bino beaucoup qui ko cloué de konabino comme ça. Est-ce que quand Maya Kofi ezali ba combattant ou bezali qui procès à yemoko déjà dossier yemoko yakala? Ils ont des maladies à bongo, ceux qui combattent Moutano Talestin sont des malades. Hein? Donc, même Yemo Kofi, je pense qu'il n'est pas normal. Ils ont confondre Bissonani. Tu faire échouer concert à Wapa. Il y a le bac qui est concert à Gobeta. Et petit, si on zambe na ewana zala qui va payer un concert. Hein? Azolo bac qui est confondre Bissonani parce que justice est katina noté. Vous comprenez? Azélande justice est kat à part le bac qui est à confondre biso parce que moto oyo asali appel eza bana basionate eza procureur général procureur de la République moto asali appel parce que quand on dit procureur de la République ça veut dire c'est la France et c'est pela qui te na ni bakati likambo na France ndezo senga bakanga eza même appel te ki abwa simba na wana ndi basala ki appel ou bi ba combattant non parce que bazolinga kolati ba combattant et loko na ki biso toke ko clouer ce que so crucifier nini Kofi est-ce que tango akendaki na procédure na procédure na 2012 ba combattant bazalaka tango ba condamné qui procureur de la République amoni que ça ne va pas asali recours amoni que aza d'accord de la condamnation au ba pesa ki Kofi Olomide 2 ans avec Cerci. Ce qui va passer déjà 2 ans avec Cerci, ça veut dire quelque part donc aux Agi, bah monique aux Alo, ça l'a dit en Bango, mais bah Kebisio qui est au Salango les shooter, bah passer pendant un certain temps, ça sur le Mabete, comprends? Mais procureur à Monique Sali Mabé, Yemuta Sali recours, quoi, bah combattant ni na Katikuna, bah combattant bazande quoi accompagner, pour soutenir
ba faible femme oyo baza qui faible devant Koffi Olomide parce que tant que mutu aza chef na aza patron na yo ye mutu afutaka yo eloko koyebisa nyo eloko nyonso koyebisa okosala yango parce que oza faible biso tozokende koaccompagner parmi alors commandant Esso ah oui alors il y a eu certaines personnes peut ba kolobake non la lire au ba i combattant ba komi kosala ba bi ya Koffi ezali nango ba compte à rendre ezali komi haine contre individu et à sous combattre donc haine contre individu haine contre individu pourquoi et comment est-ce que biso to na problème na Koffi to ana un problème parce que c'est un politicien retourne à lobby tango a quitté l'aéroport tomoni AFDC drapeau ni yambi ya AFDC et pourquoi nous sommes contre les musiciens ou bazana kati ya politique et les politiciens moi siko ba jaloux ni o biso tokozana na est-ce que biso na Koffi tozana domaine moko musical o tobetaka na musique pour aller l'équipe biso ou beto non hein biso tozana ko dénoncer implication ya ba musicien na kati ya politique. Parce que politique ya Congo ya occupation eza ko kende mabe eza pour l'intérêt à peuple té mais bango baza ko soutenir politique wana amoni c'est comme ça ba tosoki baza isuna ba argumenté ba komaka ko parce que makambo ya ba haine ya ba jalousie to ki baka bango epa na bango te IDPS ba champion nango oh boza ba haine boza ba jaloux makamba Félix lelo siko ta la place Félix azomema bino est-ce que biso ba haine to pekisi Félix alongla mambaram biso ba ene topekisi Félix afuta ba professeur te afuta ba donateur te amon lelo siko terme ala slogan e longwa ya ene ba komo mona ke Félix dénoncer makambo yo ya mabe Koffi Olomide c'était un acteur politique oyo aza ko bomba na kati musique azo sala pona ko Ah, oh là là, je crois. Ah, allô? Ok, oui. Oui, nazo yoka loba papa. Ok. Alors, commandant Esso, c'est vrai, tu vas comprendre, mais na arrivé Pela Rayaki, il y a eu aussi certaines personnes, balobi que non, combattants, bozui, défier bino, balobi que combattants, échoué, ngaki bo cloué moi dans Nzambé et tout comme ça, Yoana Azongi, donc il est un homme. Alors, yoko confirmé, Imbo Kabako que c'est vrai, aïe, mais Azaka kana dossier ça continue et que il peut être acquitté ou pas le 13 décembre. Mais c'est là le 13, hein, parce que pour ça qui est nango le 13 décembre, c'est là où maintenant Koffi a quitté ou bien Aza Mokangami. Mais jusqu'à présent, 8 ans moko eza wana o eza proposé par procureur. Ils ont proposé, pour procureur a proposé pambate pour moniquer na kati kuna eza na ba signe o ezo lakisa ke Koffi Olomide violaki. Comprendre maintenant c'est au juge maintenant de yakoye ba kotala ko apprécier dossier n'engezo kende soki bakangaye donc ozela le 13 ba izaka ba ignorant nde bazomona ke retour à Koffi Olomide lokola aza akité dossier sili mais yemo na mutema naye azoyeba ke 8 ans moko ezozela ekoto jusqu'à présent et longwe na noté ko tikala 8 ans wana ou bien ko longwa n'importe quel moment donc Koffi Olomide akoza libre ba ko kangama. Ouais. Est-ce que tu vois que Koya n'a pas bon ndenge to satana parce que mi bande ko kanisa lokola Koffi Olomide Kinshasa nenga zongi quelque part na première ronde a gagné bino hein malgré deuxième ronde a ko kangama a gagné biso na nini parce que ils a procédure à justice nengi kinda ils na ba étape nango a gagné mutu moko te après biso na yeto za ko la victoire te biso tende tozo soutenir mutu batu oyo ya violaki baza faible bazo senga pe soutien parce que mboka na biso ba ebe na ngona capitale ba viol je pense qu'ils a parmi ba viol à liboso oyo peut-être tout le monde à France a jugé parce que quand le docteur Mukwengi azo senga ke rapport mapingi ça les mapo ba violer baza la juger na mboka na bino na bazolinga ngote Félix azolinga te rapport mapingi ça les mais ceux qui ba français ba sali quand même pas ya ko juger un violeur
ceux qui aza quitté bon ça va mais ceux qui peut aza quitté les jours biso to koma na Congo donc luka isu ba danseuse mosusu bazaka sur place oyo ba viola bango baza sur place ba ko soki ba témoigner ko leka sous justice na ba danseuse oyo sur place kuna donc tout le monde il y a certaines danseuses on peut pas subir ça même acte même c'est de nos satés oui baza ebele et à part Kofi batabima batebele lo mutu moko ka oyo aza na mpoka ba Kofi amona ka eloko la mbali mo toucher za kitezaka kisunjora ye peza na ibite ko soki omoni ya moto échappé na maboko ya Kofi donc aza na mpoka to mona gepe na aéroport aza na mpoka pour moi si nyonso il faut quand même se devant un violeur comme Kofi quand même il faut quand même asala tama diki mais Kofi amona donc aningisa ta été donc il faut pas sokola ye. Est-ce que na procès wana c'est aussi vrai que il avait nié qu'Azali Azamouane avait agbepa puis qu'Azali congolais? Oui, c'est vrai. Même français bon monique Kofi alobaka wana alobaka qui interprète na kati kuna. Ah bon? Oloba français alobaka. Oh, tout arrogance tout monaka ndeko asalaka aluki français interprète. Alobaka interprète na kati kuna papa tika nayo. Ah bon? Ok. Biloko ba combattant bazo yebisa bino o bazaki sur place wana. Aza ko fonder lo moko te. C'est vrai Kofi awangana kike et alobaki pa. Ok. Toi ni suki nini? Na passeport mosu violo. Ok. Voilà donc, commandant Esso, merci beaucoup. Je crois Baïmboka va comprendre un peu ce qui s'était passé par rapport à Ndeko Kofi Olomide. Voilà donc, merci commandant Esso. Alors, dans l'unité, parce que commandant Esso, lundi, Lelo, et là qui remise et reprise, il y a animateur, il y a CENI, hein. Animateur, il y a CENI, qu'on est Nanga. À ça qui remise et reprise, na kadima lelo salami réaction aux alanini comment on a mandé mago kende. Oui. Wow, moi koso na connexion mais tu as toujours na. Oui. Na bande koloba iza ba aventure bango moko ba komona ki bazo mema mboka na kao oyo ba ko résoudre les problèmes na kao wana te iza ba aventure donc ça dit tout ba que crise est bandit hein. Mais vous êtes déjà dans la crise est là déjà tant que Kofi nani comment Félix a ça forcing ya ko imposer ndeko na yewana na mboka na bango. Mais crise est déjà wana donc boze la ba mikolo ezo ya liboso je pense que Félix a consenti la romona qui va ça la définir l'église catholique te. Tout le monde peut ambongo ça dit ba déclaration par rapport ya ndenge mboko ko kende. Donc ba yi diaspora siko bino plan la bino zalinini. Parce que makambo est ce qui est déjà très. Biso plan la biso ezali plan la biso eza ko conscientiser peuple a évacué baza en danger nous boka na biso et avec Félix eza toujours contre la domination ya bapaya soki peuple na biso azui conscience te donc bo s'attendre que bino bato bokozala ba esclave ya bandeko mosusu ya bamboka mosusu banda koya komonelaka bino kobetaka bino donc biso susi na biso ezali komona peuple abima peuple azala acteur et tango obima les 6 parce que na moni na manifestation yango bato ya FCC bakoti na kati kuna bato ya SCC bato ensemble mais biso to kosenga peuple biso to senga tozandi na sima ya peuple peuple tango akobima babima ebele mais babosana te soki ebandi soulèvement populaire babosana bato ya FCC te babosana bato ya IDPS te il faut attaquer bato nyonso wana mais na kati ya le 6 wana ba FCC bazali boni yo komona bato bakoloba esali mwa polémique balobi commande ko Martin Fayulu na ba de mususu ba finga ki Kabila mais basali sous mariage na FCC ba na bloc patriotique idée wana eza malamu ou comment? Oui mwana mboka eso.
Oh, je crois, Bandeko, donc connexion nous fait quand même un peu défaut. Voilà, Ndeko, mon emboresso. Au moins, il y a un abonné, bloc patriotique. Donc, on a un FCC dans 4. FCC, toujours qu'il y a des gens qui sont confondre bango. Pour bango, ils ont malin. Bango mo waza na opposition, bango mo ko na kati ya majorité, bango mo na kati ya gouvernement, bango mo ko na kalelo ba komi côté ya nini, ya mouvement oyo eza kolingetele na sima catholique na église de Christ au Congo. Mais ba yeba ke baza kokosa mututi. Parce que bango soki ba moni ke baza contre Félix, balingi ba bloquer Félix, ndenge ba oloba ke faut telema Félix dictature. Mais ba se retirer na kati ya parlement baza majorité, ba se retirer kaka. Na kati ya gouvernement ba se retirer ba FCC. Total la soki ba institution ne ko fonctionner. Et ça moyen simple ya ko bloquer Félix soki ya solo baza na souci o ba ngo bazolo ba wana balingi ba démontrer peuple. Et peut-être ce sont des ennemis du peuple. Mais biso tozo senga ka peuple mokolo ya kobima azala na sima leader moko côté abima asala oyo eza pona intérêt ya peuple, ça veut dire soki bato oyo ya FCC ya IDPS même na kati ya groupe ya bato ya Fayulu oyo ba moniki azaka un pied dedans un pied dehors ba attaquer bango tout. Ok, merci mon amboka eso, toujours ki oka moi moké. Na ebité nini ko yebisa ba imboka nyonso oyo balandi biso par rapport ya surtout Italie makambo ya Kofi puis makambo ya Seni mboka okoko banini. Non, message ezaka peuple azala conscient na nyonso ezo le cas souffrance eleki bino moko bozo mona ke de plus en plus chaque jour ba manifestation ezali et na ba manifestation to wana ezaka la kisa souffrance à peuple ba mosusu baza ba 12 mois impayés ba mosusu ba na classe moya batanga ezate ba mettre ba école primaire lelo na uti ko mona ba abe mosusu oyo bazaka na ba école ya ba sango bazo beta bango bazo pende bango ba bilamba ala ko singa ka peuple azwa conscience que IDPC ko imposer ba to dictature moko oyo izanga forme izanga combo mais peuple congolais a accepté en côté et sengeli mutu nyonso joana abima pona obenga na bango. Merci commandant Eso pour na intervention na yo na mokolo lelo, que Dieu vous bénisse. Merci Ndeolanga. Voilà, merci madame messieurs. Là c'était commandant Eso toujours qui est à chaud pour yo qui ba révélation sur l'arrivée à Kofi Olomide na Kinshasa parce que beaucoup disaient que Kofi Olomide, akoya te, akangami 8 ans, neboki ba précision. Mais moi je peux dire, si je peux conseiller na Kofi Olomide, oui c'est vrai, ce qui Kofi Olomide a se reproché na elo otamoni ke ba accusation qui fausse. Merci Azonga le 13. Azonga le 13 décembre à comparaître ce qui a quitté c'est bon. Mais ce qui Kofi Olomide se reproche de quelque chose. On a l'OPC conseil. Tout la moussiya zaza, papa, kozonga no Europe te. Kozonga na yo Europe te, ça je vous conseille. Donc, merci madame, messieurs, vous qui nous avez suivis. Soyez toujours branchés, aimez cette vidéo, partagez cette vidéo, ça nous fera du bien. C'est la seule façon de nous soutenir ensemble. Tongamboka Oyome. Tout ce que je peux dire aussi, Bandeko, Congolais, soyez vigilants. Congolais, tous à la vigilants, tout sala, bloc, pour que tout chasse Bangouna, Yamboka Nabiso, pour que ce pays soit véritablement un Congo riche. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Merci à Dano. Merci à Fali Matoko. Merci à pasteur Didier Lopinga. Merci également à Papa John. Vous devez savoir que Toza a éprouvé. Papa John a perdu son père, toute la grande équipe, sa mère, hein, toute la grande équipe de ABC One vous salue. Merci beaucoup. Donc, ceux qui nous ont besoin de prochainement, mais vous avez toujours le programme Awa dans l'émission Nabiso. Ciao. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.